ya www.masolosika.com. Lelo tozali na kati na Belgique, tozali le 23 juillet 2016. Toyaki mpona sitting oyo ezalaki awa préparé na bacombattant lisusu yango toyaki kaka lokola ndenge toyaka. Mais nazo occasion okutana na Martin Sali yango na bi na tuna ye mutuna oyo tozalaka na yango. Nakobana na kopesa mbote ndeko Martin Sali. Mbote maman combattante. Ouais, bonne santé. Bon, santé d'abord et bien et c'est on a mingi ezali que les retours de Martin Sali na kati ya Bruxelles na kati ya Belgique. Batu bakanisa ki combat esili na rolobake combat esilité. Oyo toye lisuko renouveler. Écoutez peuple congolais. Batu bakanisa que Bruxelles eza ya bango. Te eza ya bango te. Eza ya biso ba résistant combattant. Basala kitu. Banungu ezalaka na ancien ambassadeur ou azalaka awa Mova. Bomoni jugement na Bruxelles ba kitakinga et salaki non lieu. Donc bazwaki ba preuve te. Yango bomoni lelo. Tozo senga d'abord na peuple congolais nyonso. Oyo azali awa na kati ya Bruxelles. Na Namur, na Liège, na Anvers, na les 4 coins ya Belgique. Boye ba combat et zongi. Lelo toza ko bengi sa congolais nyonso. Quand il y a des activités, ba sit-in, ba marche, ezali, bandeko boya pona totelemisa mboka na biso ekende liboso. Donc santé ezali kolongono. Ouais, na landi lobi retour, ça veut dire au bandai kozonga les sous-soutés à cause ya makamoko le kanaki na ambassade ya awa ou bien. Bon, il y avait plus ça. Il y avait plus ça parce qu'à l'époque, il y a une complicité entre les gouvernements, il y a Congo, Kinshasa, donc l'État congolais, à l'époque, dans l'État belge. L'État belge est lâché Kabila. Il faut que l'Oba n'enge sengeli. Lokola gouvernement belge, balingi na bango lisusu Kabila tena batunaye et loko nyonso bango bazo sala bazo bwakisa bango dans lelo bako funda batu na ba tribunal ezo simba susute yango moni bana ya Congo bana ya Kololo Pango tozongi en forme na kati ya Bruxelles. Oui, tout le monde a Martin Sali un grand résistant. Olobelaka makambo tali occupation mboka na biso. Mais nalandaki yo na vidéo moko salaki olobike o pesa élection na kati ya Congo. Est-ce que un résistant akoki ko pesa akoki ko s'occuper vraiment na kambo na élection présidentielle na kati ya Congo? Bon, OK, otuni motuna moko vraiment très bien. Na lingi na expliquer na peuple congolais. Yaliboso la vraie démocratie ezalaka élection. Élection de baponaka mbokambi to bakambi. Yangwe komami na constitution. Mais lelo loko la mboka na biso ezali sous occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, le multinational, les impérialistes. Na moment otolobaki tokoki kokene na élection te, il faut d'abord Kabila na batunaye balongwa. Après tokene na élection parce que mboka ekoki kotambola te sans bakambi, sans to pona mutu en tête. Mais mutu oyo akoya après Kabila ekozala un vrai fils ou une vraie fille digne du pays mutu akozwa kiti ya bokonzi wana po tokoka koyeba ensemble ndeni tokoki ko diriger mboka. Mais élection na Kabila te, dialogue penda Kabila te, soki dialogue ekozala dialogue inter-congolais. Ok, ndeko Martin Sali na mona ki yo. C'est pas dialogue initié par Kabila. Kanami, Kabila au Silika. Pas dialogue organisé par Kanami. Kanami n'a pas le droit d'organiser dialogue dans Mboka parce qu'il n'est pas, nous ne le reconnaissons pas étant résistant. Ok, Martin Sali, na landaka mingi dans mouvement oloba na kati TV oloba non ozana groupe oba bengi panafricaine. Oui, na kati wana Ok, nako expliquer boye. Tozali na collectif oyo tobengi la souveraineté panafricaine. Ça signifie quoi exactement bandeko? Combat oyo biso tozobunda
ezali combat oyo balumumba batikela biso, Kwame Nkrumah batikela biso, Fumu Kimbangu na Mama Kimpavita batikela biso. Soki olandi combat ya balumumba ndenge na tangi babundaki kaka pona RDCT, babundaki pona ko défendre liberté ya loposo moindo. Ezala biso oyo toza na RDC, ezala oyo tozali na kati Afrique, ezala ba oyo bazana ba Antilles, oyo ba noir pe oyo ba mema bango na esclavage na États-Unis d'Amérique. Yango no moni biso, moi personnellement, Martin Sali Nazali, coordinateur chargé à politique, na souveraineté panafricaine, tozali ko défendre ba droit et la liberté des peuples noirs et des peuples africains. Voilà la souveraineté africaine yangoana. Et surtout, toza ko lutter contre ba dictateurs nyonso ba en Afrique. Et qui sont ces dictateurs? Nabandi boyebi bango, moyena cité bangote. Toza ko lutter contre pauvreté et kokakosila na kati Afrique. Et surtout tozo linga lelo peuple africain nyonso à se réjouir na ba richesse oyo etondi na kati ya continent na biso ya Afrique. Ok, lelo na kati ya groupe wana oto bengi panafricaine. Lelo yo ba activiste o bazali na libanda ya mboka mususu ya africain ba Maroc ba nini. Soki balingi ba ya ko s'adhérer na kati ya panafricaine. Ba condition nini? Ezo kipete colonie ni bango tout fo ba ya. Non, il n'y a pas de conditions. Lelo déjà na kati ya souveraineté panafricaine, tozali na plus de 30 associations et des collectifs. Tozan a plus de 30 pays. Oyo et Sangani Nabiso. Tozan a Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Maroc, Tchad, Angola, Congo, Brazzaville. Tozan a pays nyonso oyo et ça déjà Nabiso. Lelo façon biso tozo travailler. Toza pas seulement na niveau ya France, toza pe na niveau ya Europe, États-Unis, Asie et puis na niveau ya Afrique. Tozali partout, batu oyo balingi ko adhérer, batoza des gens ensemble na bango. Batu bazali ko bakisama, to fungola maboko na biso pona ko yamba ba africain nyonso. Tomona ki front citoyen et yaki awa na ba Filimbi ba yaki awa olobaki yango pe na nini ke bozali contre front citoyen sinsoki na bosanité olobaka yango ke boza contre front citoyen, pourquoi pas au sangana ki ou bien au yaki ko rejoindre bango? Mais otunu motuna malamu mama ngana ko parler bino sur la coalition des forces vives congolaises. Oyo euti ko botama. Ba Filimbi, ba oyo tangelinga i ba Front Citoyen, ba Dynamique, ba G7, nyonso ezala ki créé, mais alternance yassika, alternative politique yassika ezali ba proposition. Lelo tozo revendiquer toza na marche. Oyo tozo ça les ali ba revendication. Mais maintenant nous devons aller sur des propositions. Yamana bomoni biso tolobaki na kati ya coalition des forces vives oyo ebimisika biso tozali wana premièrement tozo dégager régime dictatorial ya Kabila, tozo benga na pouvoir ya occupation, toza ko lutter contre la balkanisation oyo eza na Congo et en même temps lelo bobo sanate la coalition soki lelo alternative ya sika eza na Congo. Il faut la diaspora congolaise tokoka ko participer na kati ya alternative ya sika. Ezate ke lelo Congo eza ko changer bazwa diaspora ba mettre bango à l'écart les mêmes personnes otoyebaki pendant des années Congo eza ya mutute, Congo eza pe ya parti politique mon côté. Congo eza ya ba congolais nyonso. Yango na bomoni biso na coalition to sangisi tous les partis politiques et les associations et permettre biso tozala na bomoko poto kende liboso. Donc oza contre Genval oyo basangana ki awa po tomona ki bango basangani bango surtout ba parti politique na simana yango bino pe boyaki ko kozwa idée ya ko sangana et loko ni lekani wana pourquoi pas ndenge la lobi boyaki kaka pe lisusu ko rejoindre bandeko bayaki na Genval. Mama ya liboso ko bosangani ya ba congolais eza Genval ti. Bitumba na biso eza ya Genval ti. Bitumba na biso eza ya parti politique ti. Bitumba na biso ezali pour la libération totale du Congo.
J'invale Italie bango. Bazo Sangana, bato M23, bato Kagame, bato Museveni, bato ya G7. Tout ça c'est la Kabylie. Soki bango bandimi, Basanganana ba Moïse Katumbi, les Vital Kamerhe, c'est leur problème. Lelo biso bana ya kololo pango. Biso tozo tout atolo, toza ba kolo mabele, bana ya kololo pango, le Congo nous appartient. Congo eza ko appartenir na Moïse Katumbi te. Na Vital Kamerhe te, na Kabila te, na Roubero te, na Bisengimana te, na Kengo Adondo te, na Zoé te, na Jeannette te. Tolobi, le Congo appartient aux Congolais. Si réellement, j'invale wana balobi, et zala qui a vrai, il fallait baluka biso, la diaspora. La vraie diaspora est Zabiso. Tant que vous écartez qui diaspora, et comme il cop, oh, bango basala, et zala sous pour na peuple été, babitum manabango, et comment ba poste na ba mabubu na bango, et ba ozwango pété. Merci maman. Ok, non, la sollicité de commentaires, salut. Otolobaki, ouais, parce que dans la liboso, c'est normal. Na Olobi, Olobi, dans le balini, Olobi, autant qu'il comme M23 awa. Mais toi qui RCK et Kabona qui likolo M23, Martin Sali à Sala kana na M23 ba msusu ba sepela kité ba Kabona sikoyo lelo j'invale sangani na M23 pourquoi ozoboyango pourquoi pas okota. OK. Maman, spéculation. Et là, quoi, liboso, basala na kata combat. Pour ba diviser biso ezalaka, spéculation, songi, kokosa. Maman, on moni baloba na vie. Soki na famille, baboti bino na loba yango na ko répétaka te. Babota biso 23. Toza 23 na famille. Na kati ya 23. Petit moko adekona akende ke kuna. Maman, do biso nyonso tous les 23 toza ye. Soki na kata famille na bino. Moi si moko za ndumba bino tu boaba ndumba. Soki na famille na bino moyibi moko za bino nyonso boa miyibi. Non. Docteur s'est trompé et l'okwana eza individuel, eza lié. Mais maintenant les jaloux ou bien batu oyo babandaki ko sala na ba service ya molili pona repenza combat bangonde bayaka na babiloko wana de façon que lelo soki Martin Sali a lali yo lali oya lali kombe silit bomonite ba Moïse Katumbi baye ko bima après bomonite ba Muzito bangwana baye bomonite ba Vital Kamerhe baye bon mi poser ba question yango no moniteur ko teleme la terrain oya Belgique et sakana ki trop ba collabo ba komiko ya trop na Belgique ça suffit lokola biso tozongi na terrain biso tozongi bongo totala et sika ba Kamerhe ba oyo komone nani ba Moïse Katumbi totala soki borozonga susu siko biso mo tozongeli makambo amen. Ok, mutuna asuka pour la kosukisa to mona ki RCK na ndenge sila ko panzana et panzana ki comme ki RCK RCK et panzana te. Non RCK et panzana ki comme ki RCK mi bale ba ndeko mususu o bazana na ngando le kroko yo pokenda ki na kontina yo mais lelo yo na mona ki yo na kat na Allemagne osangana ki na ba combattant RCK mususu o bokabona ki na bango siko mutuna ngeza kaka ke no bozongani ensemble. Bon au monde tundi bien yango na lobby RCK et panzana te RCK ezali et loko moko oyo to bengi les résistants combattants du Congo et puis soki otali na idéologie na biso ya RCK mama et biso tozo combattre pouvoir ya occupation tokoki ko yokanisi soki boswani na ndeko na obokabwani na tunio na ndaku na bino na kata famille bandeko baswana raté bongo so boswani nde bokabwani te RCK ezali moko ezali un et indivisible tokoki ko kabwana te toza toujours bon moko. OK, merci mingi ndeko Martin Sali lilo basuka la bandeko bazali kolanda biso mais sauf que eloko tokoki koloba ezala na kata RCK na ba parti politique na ba association soki batu baza kokende na même idéologie te ya bitumba yango esalaka ba séparation eza neti lelo bopekisi ndeko bolobi to eloko oyo totika mutu ake na mopanzi yango nde ekabolaka mais liloba suka nga na koyi koloba peuple congolais il est temps il nous reste que 2 ou 3 mois pour te bouter dehors Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Congolaises et Congolaises. Et si quand nyonso biso tozali to baisser maboko te.
tozala ya kotelema to continuer na ba conviction to garder idéologie na biso sens ya vision na biso to chasser l'occupation oyo evandi na kati ya mboka na biso tosala tu tobengana yango tokoki mpe kokende na dialogue te peuple congolais mutu deja asi akufi bokokende na dialogue na ye mpo bokabola lisusu gato bino. Vous croyez que Congo ezali ya batata na bino ya bamama na bino ya bavillage na bino po bosanganaka na bato bokataka yango na biteni bokataka yango bozo massacrer peuple congolais baza ko violer peuple congolais biso tolobi stop. Mais pour makambu échanger il faut un fils ou une fille digne du pays azala na tête ya mboka na biso pour makambu échanger et je pense que la victoire est certaine. Ingeta. Ok, merci Ndeko Martin Sali. On est là qui Ndeko Martin Sali, président ya RCK. Yemoko a se présenter. Mingi na bino ba yebiye kasi ozamala muloko alekimba liboso na micro na ngai a se présenter. Mbote Mabladi. Bonjour mbote Ndeko na ngai. Effectivement ngai Maman Blandine Diafutua, azali secrétaire général ya RCK et porte-parole à RCK Monde. Na ye lelo na kati ya Bruxelles pour na continuer ko dénoncer pe na ko revendiquer ba assassinat na ba massacre ça na kati ya mboka na biso. Lelo bazo continuer ko bomela biso bana na kati ya Beni. Eloko biso ba mama biso ba tata toko ndima ngote toko tolérant ngote. Toko tika te continuer bongo. Yango moni to ye lelo ko soutenir bandeko na biso à Bruxelles. Na kati ya Bruxelles mboko ezali to bengi mboka ba koko ya ba noko ba trahir biso encore pour une énième fois. Lelo ba sali ke conclave ya Genval et Salama pour ba occupant tel que Katumbi bazonga lisusu na kati ya scène publique bakora ko kondesi ko kendo konza na kati ya mboka na biso yango to yoko nyata mabela ba ya banoko to esabon que ça suffit. Le Congo appartient aux Congolais et c'est seuls les Congolais qui amèneront le Congo au changement et à la victoire. Toi on a besoin te boy que nous luke la biso muto soki azauti wapi soki azalaki nani o ase ayibi o ase abomi na kati ya mboka na biso to on a besoin na ngote yango to beleli bino bande ko Congolais bolanda o biso tozo sala parce que yango nde ezali mobiki ya mboka na biso lelo biso to bengami ba Moïse. Pourquoi ba Moïse? Parce que tozo bimsa mboka na biso na boumbu bande ko na biso na boumbu alors ba bazo bunda na awa boza elongo na biso na beleli susu bande ko nanga pona ba violer zo le kana kati ya mboka na biso bozo mona to aja na 3 millions de femmes violées mais justice ya mboka ezo sala eloko te toko millions na ba viol muso zo sala na ba personnalité o toko taka ba kombo te po toko sala ba publicité te mais ba sala kaka toujours impuni. Voilà la volonté ya gouvernement o ezali en place o elingi te ke bato ba commettre ba massacre bazala derrière les barreaux ba linga ka bato bazo sala sans o bazo bundela mboka ne bango de bazala na kati na boloko. Alors yango to yebisi bino bandeko il est temps année 2016 ezali année na biso ya suka o esengeli to bundela poto ke nolonga na kati ya mboka na biso. Alors congolais congolaises bolanda biso boya ebele to on a besoin na moko na bino po Congo ezali munene mukolo to kozwa mabele na biso musale kozala ebele ata congolais moko te sur plus de 90 millions de congolais akozanga eloko akosala na kati ya mboka wana. Alors tous à la main dans la main soudés les autres sangisi ba congolais tous les forces vives du Congo na kati ya coalition on ezali eloko o to bengi unité à peuple congolais li confio à makasi ko pesa kabila ekotia ya terre li confio à makasi ko bengana occupant li confio à makasi o ko permettre que ba soldats ba rwandais ba nani o nosu bazali wana ba bi malakati ya mboka na biso. En tout cas les loto ko belela Kabila dégage, Katumbi dégage, Kamere dégage, Kengo dégage, Roubero dégage et puis ba occupant tout bolongo na mboka na biso et stop au massacre na Beni, stop au massacre du peuple congolais. Ingeta bandeko, merci. Vraiment bandeko la konda biso, j'espère que ba comprendre ndenge Maman Bladi asili koloba. Liloba nini asuka oza nango ya koloba pona ba. Liloba suka oza nango koloba bandeko ezali ka ke ngai en tant que mwasi nazo déplorer absence basi na kati ya combat oyo. Basi tozali ebele biso ne tozali ba mama otobotaka. Basi ya komona mwana na yo azo souffrir to azo kufa et ça la reloko mtusu na kati ya mutema mama. Et ça la reloko mtusu na kati ya nzoto ba mama. Alors ba mama ata kokenda Kinshasa ngo bozo bomba
bilongi po bozwa bokitaka na aéroport ya njili mais bofo boyaka ata kobundela na kati ya balabala boya kodénonsaka oyo ezosala bakuna na kati ya mboka ezali anormal. Alors on a beleli bino peuple congolais boya toana besoin biso nyonso tokoma eloko moko po tokoka kosukola mboka na biso po todéfendre bana na biso bazobomba et puis surtout nzoto ya biso batika koviole yango po nzoto ya biso ezali nzoto moko ezali sacré ezali nzoto moko ezali na valeur ezali na dignité. Alors tokotika te bato barwandais soki banani baya kosaka na kati ya nzoto na biso bandeko nanga basi botelema bozala ebele tozala ensemble mpo na libération totale ya mboka na biso. Ingeta. Ok, merci Maman Bladi. Merci na yo ndeko nanga, merci mena koyamba na masolo ya sika. Ingeta bandeko toza ensemble tozomona na mikolo koyamba. Ok, merci mille. C'était la coalition des forces vives. Yango dem ezali kofi robinga la Kabila Ingeta. Ok, Ingeta.